makambo ezoleka na Angola mingi ezokamisa bango mingi ezokamisa bango te pamba te papa de ngenda pe papa mfumu mbanza bapesa ki promesse na bana Angola beno kwa Angola zitika kinene kina yeno demana kiami mambo mingi matuka kukunsi kwa Angola zitika kinene kina yeno Angola sikila nzambi mukutu wake na bututa vovavo nzambi sikalo vuturle makantalo kina yeno elelo yo tozomona makambo ya minene ezosala na Angola malgré ndenge babimisaka papa Paul Kisolokele na 2003 lelo tozomona ke bakonzi Angola baza ko reconnaître penza mosala nini oyo papa Paul Kisolokele azosala na Angola wana ezali makambo esi penza ke eloko ko pesa kimbangiste nyonso na mokili mobimba amona penza ndenge nini nzambe akoko travailler soki bana na ye baza na patience lelo yo bato lokola ba Jean Lorenzo azali moto akosaka na ye te lelo na Angola azali deuxième personnalité ya MPLA et na ba élection oyo ezosala makala te yende azali candidat ya MPLA na ba élection présidentielle soko tali ndenge tozotalela chance ezali ke akokoma pena président ya Angola elelo accordé audience moko spéciale na papa Paul Kisolokele et pas ya bakimbangiste oyo bamonaka bana Angola ndenge balelaka na 2003 na makambo minene oyo salamaka lelo ezaka koloba ke merci papa Simo Kimbangu kala mingi te na otako chaba image moko na YouTube wana bandeko bele ezosala bango pasi na tina ya komona ke église ya Sima Otoko donc basala makambo ya minene na Angola biso bakimbangi c'est comme lokola to tikali Sima so tali batongi temple ya munene batongi université et na tango nyonso na bato ba éviter peut-être papa Paul Kisolokele avant ba bimisa ye na Angola asombaka déjà terrain pour na kotonga université mais biso kaka bakimbangiste donc il kokosa gouvernement que papa Paul Kisolokele azali moti ya mobulu et babimisaka papa Paul Kisolokele ndenge bato nyonso bayebi yango mais lelo komona bato ya église ya Sima Otoko na mosala basali biso tomimoni penza ke en tout cas toza vraiment Sima bandeko belé ezosala bango pasi babisanga jomak mais en tout cas vraiment ba image on atali yango na yo ki pasi tomimoni penza ke toza Sima oui vérité ezali ke toza pena Sima tango baninga bazotonga ndenge wana biso zobendana okomona epai mosusu Daniel Sébastien da Silva azokende kokotaka na biba bureau ya bakonzi pona kokende koyebisa bango ke papa Paul Kisolokele bozali komona azali moto ya mobulu azali mwana ya papa te azali boye makambo nyonso ya lokuta et lelo tokomona ke côté ya 3 égale à 1 Angola baza na séparation pona ni baza na séparation pamba te ba misusu balingi développement ye alingi développement te lisolo et salaka bakimbangiste pasi mingi bandeko baza na kalemba doge pona komona ke soki ba église toilette ezate otozoloba na 2017 2016 2015 toilette ezate ndenge tobeli ba mama na biso soki pour ça ko se soulager eli bango donc place ezata usani akena balabala bazo sala onka wana balabala alors esalaka ba jeune pasi babi me makambo eko sala mate tango bateleme likambo yango papa pasteur wazala ko salisa misala ya ba toilette wana Daniel Sébastien alongoli et ba jeune ba sepelek ne lokwana te banda wana mobulu ekoma na ngambo ya 3 égale à 1 et lelo na ebite soki nkamba pena ba yebi likambo wana que Daniel Sébastien da Silva a un impact mon côté na Angola mingi bozomona yango Jean Lorenzo soki bangolais pena ba voter oyo bozomona azali futur président ya Angola donc bato lokola ba Jean Lorenzo soki so côté na milieu wana donc oza so mota kosaka na ipa mpamba te ndenge bozomona papa Paul Kisolokele na milieu wana oya côté déjà wana aza so mota kosimba bisimbela te donc okam sanga mingi ti lelo bandeko ya 3 égale à 1 ba okena tuma ba bureau ya mike ko funda tala papa Paul yemta pesi minduki tala papa Paul bato wana baza bata kosaka na bango te
bino bokanisi soko ba yebaki musala ya papa Paul te ko accorder ba audience ya minene boy tala tango ya bimi ba presse nyonso ba entourer ba tuna ba question ba la vérité, écoutez Kalabele, la vérité. Les mensonges restera toujours les mensonges. Tazareko Kende, qui vivra verra.